motonio surtout oyo azali ya lamuka oyo azali ya kamosusu to ya FCC oyo alingi acha mboko oyo na ndenge ya mabe na maboko ya bayini kende kofongola libulu ekunda ye amona na te tozanga ta cimetière na ye bandeko nyonso boyebisa Daniel Safuto boyi makambo pardon na IDPS a continuer ensemble ezali kamba poison tedi eza muto aluka nde mukanda siko tamo zo mukando yawa oyo sala suki channel moko sakana lamuka moko na IDPS donc bozo yebana te position Jean-Pierre Bemba Kutu tala jour soulèvement na bino akene makamba papa na makamba ya libala olia ka bambongo no sepela ka bobina ka bajali le bokota ka boîte de nibozo ka babasi et IDPS pas ko permettre bino wana te parce que na IDPS te le dit bien nous sommes partis au pouvoir en cas de opposition moko forte te to suis tous les deux tala ndenge nzamba confondre bino tala ndenge bo palangani na banzela sambo Monisco sort à la muka mokolo nango Moïse Katumbi aboyi na makambo bozo sala wana kaba Daniel Saf bandeko Eliezer na bato ba pa Molière bato ba lia soupe kinga kati ba melati bato mola tina sani nzambe tala na 6 mois pamba makamba menini salami la prisonnier babimi jungo kuna kimi ekoti ba voyage azu sala relation bana muzungi na mboka na biso bongo na nyako ya kotelemela sans effet na combo na yo pour être aux animaux conti battre la pour la biso fatigue Sali bana membre nyonso bolandaka chaîne Nabino Feza TV RDC donc bana membre nyonso bokota bo s'abonner na chaîne Nabino Feza TV RDC. C'est votre humble serviteur Jerry Kobetox de sa de la presse. Moi la mobile à la Rabino Musala au four et au moulin. Merci ndenge boyamanga na ba et Nabino merci ndenge bo sepela kana ba vidéo na ngai ba analyse na nga ba émission na nga parfois na invité na tombeli bino mokolo elamu merci na bandeko nyonso joyeux anniversaire na bandeko nyonso bazo fêter ba anniversaire na ba mokolo ya lelo et puis mes condoléances na ba famille nyonso o ba perdre moko azali ya famille na bango na mokolo ya lelo Jerry Kobetox na yé vraiment ko sala analyse moko sur nanu la quinoiserie et puis sur cause la congolais est-ce que cause la congolais zakara ki il faut lobby aux ana mupanzi oyo ozapeso na mupanzi oyo ozapeso na mupanzi oyo phénomène poison oh lelo na internet ezo circuler et puis na phénomène ya bato balingi ko vendre sika moko te balingi ko laksa position te bazalaka stable te na domaine ni na politique parce que lelo na koloba pena makambu ya oyo ezoleka na Congo na biso eza so malamu te mais tika na kende kopesa nanu bana membre nyonso bambote belé na yebi ke Jerry Kobetox aza elongo na bino na yebi ke ba soutien moral financièrement et ba soutien na bino vraiment et ça la bien parce que Jerry aza ya bino voilà to kini maman parce que lelo ezali kambuya poison oyo no baba na internet wana oyo no baba na émission wana. Et puis nandeko na biso moko finga ka IDPS mais lelo nenga cessé akomi ko kino senga pardon na IDPS. Pourquoi boko la sa position mon côté ozala mabe na pesi bana membre nga bambote belé na pesi mama Pasteur Titi la source bambote ebele na pesi mama Elisa Munoko banque bambote ebele na pesi mama wete pe bambote ebele wana bana membre na biso na pesi mama Gi moninga ya mama Lili bambote ebele mama Abe mama na Alison bambote ebele na moni malama Salon Bercy et pas il y a Jackson Mangala bambote ebele na yo et puis vient ngai Claude Ndombasi bambote ebele donc wana bana membre lelo tozolo bela phénomène oyo poison toki lelo mpaka na biso doyen na biso kulutu na biso Eliezer information bimi balingaki to bachelie poison
nani atieli poison bande ko mususu ba lobby ebele ba lobby Jerry Kobetos kende na no lobela likambo nani atieli ndeko Eliezer poison et puis poison yango po basala na ye nini to komi na tango moko oyo bande ko nyonso wane ko rêver moto ya opposition moko na bino opposition azwa pouvoir lele komi so makambo ya poison paka na biso kulutu na biso Eliezer aza libanda ya mboka mais na ndenge kaka ya kurudimba to vérifier information bato musu balobi Jerry Kobetos mais ko Eliezer akemi kili oh Fachi azo lukisa ye na ndenga sisi il paraîtrait azo luka pe mukanda bon so zo luka mukanda Fachi azo lukisa akolukiso na nini lokola bana na mwasi bakoma kuna yango ndeko Eliezer ake azoluka mukanda wana bandeko oba misana kolanda Jerry Kobetos et puis na Jerry Kobetos parce que nabaki déjà il faut journalisme ngo pene koma siko ndeko na biso Eliezer azalaki auta ba campagne ba nini ba myoso et puis problème ne tozana ngo siko zolia côté mobo elia ka côté mobo Luka olia yango ba poison on ezo yat ndeko Eliezer kulutu nanga er moko mona boye IDPS soka sali boye IDPS soka ke boye PPRD FCC wana uzala rapé na kati kulutu nangai ami bato soki ya renseignement ya PPRD uzala na kati bino ba vina biso ba liangulu ba Leone Malemba siko ba poison ko ya te ndenge nini bolingi ko vendre sika moko te bino tout boule nezalaka ki mwana mai Félix Tshisekedi azwa pouvoir soit Martin Fayulu azwa pouvoir bon non otanga bato mibale mais lelo Félix Tshisekedi azwa pouvoir nini liso komi na makambo politique bande kangamaki na makambo mususu pe ya lokuta na bande ko bozana bozolo baki bozo continuer combat ngo bozo continuer ngo pona nini bolo baraki mwana mboka ifazwa pouvoir ndeko na biso Sylvie na kamwe lelo oya misana ko loba oya boya mobali likola ba politicien mobala pekisa makamwana ko kota ngote makota ngo akota ngo pe na ndinga mabe andeko boya président Félix et puis azo bake yé pona ye Martin Fayulu mutaganya yo zaka na poto kuto voter preuve nini yo la ki Martin Fayulu a gagné parce que yé mo même nanu basenga ka ye mikanda kuna ayaka na ba preuve mais lelo changer malobo ko moloba o te ngana za pour lelo ba ke na dialogue siko après avoir komisa bana bat na banzela heureusement kutu toza sona tanga ndeko Kabila te po tonga to tanga ba nombre de bandeko ba kufi après avoir ko financer bino bosa la soulèvement populaire na bandeko ba pesa ki kutu na biso RTVS1 ba pesa ki kanya ka ba soutenir soulèvement populaire siko bana batu wana botiki ba mo wapi parce que na lamuka to komo mono ndie komi course au pouvoir mutuna muta komo luka na ndenge na ye ala sa position parce que gouvernement le kwana ebimité ba misu bazo sala ba jalelo ki jalelo na mino surtout les aya qui sans esprit qui yuma parce que bozo luka ba pesa no ba poste Niki Maserati oza wapi bukaza villoise mobo lobela politique okota la lamuka ta lamuka na ndenge zo sala bosoni na kukanone comme ça la bosoni les commis à faire poison Jerry Kobetos na koli na IDPS na botami na IDPS na yebi parti musutu et puis nazo soutenir Félix Tshisekedi parce que ça mwana mboka to lobaka ngobiso soto abanzembu bwa asa mwana ko to yembela pe bemba mais Félix Tshisekedi
problème nini c'est comme le Francis Kalomba le bibo omoni Francis Kalomba c'est quoi l'axi qui aux taliban banda kana bonota nga komone Francis Kalomba banda e bateka za muluba bango balobi ba kosa l'opposition moko boye républicaine ceux qui m'a bezali balobi ceux qui malamu ali bakumisi Francis Kalomba lo baté pour nani lettre circulée makasi bongo bosoni sala ni bongo comme ko luka pouvoir Francis Kalomba lo baté bokomi ko chrétien tanengo sala ka ozaka ko kona oui na vie mutu nyonso to utakazalaka bongo lelo tikoyo Niki Maserati Sylvie journaliste na bino o atambolaka makolo ngulu kulutu na biso o saka ba discours belé ya mabe pona fachi bazongisi a ba valider a na cour constitutionnelle boki maloba na ye donc tout boye na habité bozaba ngembo bozaba nani bolingo vande mokote olia mbonga PPRD mabe kulutu na biso Daniel Safu ba IDPS papa Tshisekedi afutela yo mbongo obima esika bakangaka mais niveau comment ko fika président Félix mwana na ye donc mutu na mokili position ezoyebana te position ezoyebana te ozala PPRD mabe ozala na lokwa pe koma FCC basangana ozala puna mabe IDPS koto mikolo soko azumu actualité mobo oye kolia kalia ka bambongo ya bato na tala lelo yo et puis likambo ya Moïse Katumbi bozolo bela lelo Moïse Katumbi tanga zwaka bino ba journaliste ataka bino na liste bo kenda Afrique du Sud welela ngoza muntu a finança bino muntu a sala bwe lelo ekomi o yi akomi chauve souris ba komono so komo benge wana bozo sala bo soni ya politique na ba ndeko na biso musu ya poto ba mal intentionné bozo comprendre makambo bozo sala te bo uti wapi tozo kende wapi eza na sens ata mukete lelo Daniel Safu sikoyo akomi koluka asonye na IDPS parce que aomoluka sikoyo nini omake bozo kokanzala te boko kanzala te babiso ba géri comme detox tozo kemba kaka na nzala na tozo kaka bongo to laksika position moko mais bino okomona ba parti nyonso to a PPRD a pesa bino ba mbongo bolia batakinga kati ono ba kebolia supa ndakala kijalelo ba sans esprit siko lelo kulutu Daniel Safu okomi koluko soigner na IDPS obo limbi sangai obo na boy otiki Moïse Katumbi otiki ensemble omonike na lamuka bango moko kulutu muzito labaka ke président Félix donc ça mutu moko boye ya vérité ya très sympa zomona babilo kwango Daniel Safu ba invalidé ah makelele lelo siko makelele ya aza président te Kabila mutazo diriger lelo siko tant ba valider bino wana Kabila mutatindi ke ba valider pourtant ba invalider ki ezaki Kabila na Tshisekedi kombo Tshisekedi sambwe tant ba invalider bino siko tant ba valider bino Kabila ka mutazo diriger boye ba makambo bozo sala bola ki sa ba position na bino boza na position moko ata côté na bozo kufa na nzala bondima na bokufa nzala bato ebi DPS bandima ka 37 ans le baga bato mususu o ba kokaka na bango te ba sans esprit bandima ka ba travailler na Kabila lelo yo maboko na bango eza na makila maboko na bango eza na kimoyibi yango mokonza mboka lobi azana besoin ya bato yo ya sika na ministère wana presque 60% 50% za la kaka bato ya sika talala mukanenge e kabwani président Moïse Katumbi moto a financé mbongo alobi na ye discours na ye mususu sikoyo yo ndeko Sylvie Niki Maserati Bokechu vina bino kosuka Daniel Safu sa apesi akomi kopesa position azonga lisusu IDPS ba chef surinde bango wana ozoye banate
Bozo sala bosoni makasi lelo ko maramba poison ba ko tela o poison te ndenge nini olingi olia wa mabe olia wa mabe olia wa mabe. Et si quand on a zali au géri pour poison comme il a passé parce que na lia mbongo mutu te biso no surtout na bino ba même ba journaliste na bana mboka na population to ande ko baki mwana mboka ya na tête à pouvoir civil akei na jungo kuna kimi ekotite mais niveau ba théâtre bonos l'état moyenne ande ko sana mboka na po batu ba kufaka kaka ali wana bino sko bato yo ba créer bino ba opposa par hasard bolia ka bambongo bo sepela ka bo bina ka ba jale le bokota ka ba boîte ni bozo ka ba basi na IDPS ba ko permettre bino wana te parce que na IDPS to lobi bien nous sommes partis au pouvoir en cas de opposition moko forte te tous tous les deux. Ah oui, tous les deux. Opposition au pouvoir. Et puis mon konza moko lobi opposition faisait l'opposition moko ya makasi. Bandeko boza na poto botika ko sambrier. Na yebi ke ba vidéo zo sala mebele. Na baba na mboka ebeli to pesa moi na mboka wa aza na tête à pouvoir le chance. 6 mois, 7 mois. Bokomi ko luka bosa ele ba marche. Bokomi ko luka bosa ele soulèvement populaire. Tala ndenge nzamba confondre bino. Tala ndenge bo palangani na banzela sambo. Monisco sort à la muka. Mukolo nango Moïse Katumbi aboyi na makambo bozo sala wana Jean-Pierre Bemba kutu. Tala jour à soulèvement na bino akene game. Akene makamba papa na makambo ya libala. Ndeko faelo tika politique ya motema mabe. Obozi bokoti sina ba journaliste ya biso bata mayelo to yebaka ba Daniel Safu bandeko Eliezer na bato ba pa Molière bato ba lia soupe kinga kati ba melati bato mbola tina sani botika biloko na Congo tozana besoin makile tangate bo on a ko préparer le moko ya mabele le 30 juin parce que bolbaki le 30 juin eko lekate boye ba réseaux sociaux boye ba vengwanda bazo lobela vengwanda aloba kala qui batikela embongo ya kusoma manduki pa bundisa Kabila les pères ni lisasi moko beta na tanga Kabila les pères toyoka ya kombo Rwanda ni ya Kabila mwana beta te na tanga tisekenda linga meka ngwe beta oneza ba ndoto mobo ba vie na bazolota mitu ese doki bango di et puis bino ba kulutu na biso ba journaliste o bokota kana bolakisaka ki bobi non biso tozo bundela to tia opposition maboko oui parce que ezaki bongo. En cas de même petit peuple azonyo koma ba journaliste baza ba pandisango baza ba lobeli ya peuple to kindaki biso nyo surtout na ngambu ya opposition mais bino nzoka nde bozaka na opposition bozaka pe soupa Kabila bozolia ka bambongo tala bosoni bosalite bombindo bino bosali makambo ba poison siko yango poison ekomi konginda na pesi base na nga ya IDPS bambote belé président Chibaba Benda yende fondateur ya base ya IDPS na Londres Koko Panga Soudi bambote belé na bosanité Prudence Ilunga maman na Diamant na golf Titi Ilunga na peti bambote belé Divana Senda maman na Anayel na bosanité Nenge Zalaraka, Richard Mavoka, Bikou Lebrun, Apombenza Firenze, José de Prouva, Gino Mpeti, Doli Kamani, président. On a toujours base à IDPS, Francky Frank. Donc, on a base à IDPS. Moto Sabinote, Moto Alobaboyete, affaire à poison, Zawana Tedi, Zande Moutazolo Kamukanda. La balifanto na ba merengue na bango bazakuna na nord omi ko luka mukanda soki pe na États-Unis soki pe wapi na ba héros na ba ajo ozakano pe de ozata moto apasi lokwa biso boyete mutuka ozanango ndako ozanango ba site internet ba émission ozanango oteke bozo yebe loko bozo luka te na vie ezaka pasi ezaka ka pasi pona ba ndeko na biso donc tout ça qui wana lelo pona kolobela sujet oyo bande on a biso ya presse bazo exception soni lelo
balia supu ndakala na kingakati mais lelo yo bayimba yali suna kijale lo papa pa fachi ekosimba te Niki Maserati bokechu bobenga batu na bino bayimba changer identité na bazalaka na ngambo wana ba changer maloba te parce que bobimisi babana babimisa babana batu na banzela botala na makambo bino bosala wana ti bosoni bosalite bombindo obino bosala wana 70% 70% et bino bato boba na poto na kiwo to bimaka na 70% ayiba biso leti mwano ya mobali ya boya likola bota kata sala Serge Simbaka to Niki Maserati ya Brazzavilloise wana yé moko na voté te et puis on voté te parce qu'aza Brazzavilloise mais azo prétendre que faille le mutaleka président na mutaleka zo comme appelé président Eli ndoto ababa il est passé le bakito là la pongia ba bébé yango li futa nango mtema mabete botika politique ya mtema mabe botika politique ya kilokoso makujos makuliangana bokolia ba poison boko kanzala te voilà to rotanga pe moi ba actualité muke ozo circuler ndenge zala kaka donc bana membre bo continuer ko s'abonner na chaîne na bino Feza TV RDC parce que to ça la bino ka analyse boy Fachi azande ko na bino congolais muto ayinisa yo yete muto akosa yo te to bande ko luka mwana mboka aya na pouvoir les autres sont mon faire azo sala prison makala mawa trop bazo réhabilitango banzela mususu bino bozo mona ndema seki banzela mususu leti banzela ba rompoenga bana batu bazo ba ke 2 à 3 ans 4 ans nzela ba banda ko sala sila raté mais na 1 mois ezo laksani tozaki na l'état moyini nyose ko bonga na mbala moko te poto ne bonga nyose na mbala moko te basimbaka awa basimbi awa ndenge babandi makambu ya ba militaire ndenge babandi makambu ya kotala ba salaire ndenge babandi makambu ya kosala boy vie sociale to lobite ke ko bonga soki to koma ndenge mona poto te mais quand même congolais à vivre bien azala bien mamsu poko sala non na kinya parce que na kinya mbongo eza ka te ko faut que ne poto ba kata ka ba taxe belé aujourd'hui 1500 balles 2000 balles ba kati mbongo ebele. Mais ok, na mboka na yo pe ko sala loko mo boye pe mo ba taxe za muki et puis na l'état ni na lelo l'état ya kala te oh sala mo boutique muki boye yo ka bata mikana ne ba ko yela mo yibi oyo lelo to comme na liberté dernièrement na gangeli batu mo ya mikanda wa ba yawa oh bango batu soki ya culture et bazo senga mutu $50 na ba. Mais natanga Kabila quoi ba ki en tête na bango moyini bango no so bayini ibande ko kena onka bongo. Merci beaucoup to komi na suka lelo to ngati lo bela faire poison ya ndeko Eliezer to moni on internet parce que to lo bela marampamba te mais ezali kama poison tedi eza muta olukande mukanda siko tango zo mukando yawa oyo sala suki jalelo pokuna déjà lobike bazo landa on a président Félix moko zakana la muka moko na IDPS donc bozo yebana te position ba position na minezo yebana te bande ko nyonso boyebisa Daniel Safuto boyi makamba pardon na IDPS a continuer ensemble yana pe ndeko na bango Jakindala ye wana komi attaquer ceux qui presse impenge attaquer ceux qui Steve ceux qui nani wana na Nico Maengele attaquer bango pour nini po ba toucher Moïse Katumbi Tchapo ezo sala nga bien parce que nzamba confondre bino to aussi ça na prière nzamba confondre bino Congolais téléma botika kolanda ba l'état moyini
o bazo linga bakosa bino wana mwana poto zongisa conscience ya ki mwana poto tala bana poto ebele lelo nde bakomi koya tozala tout ndenge tozalaki awa na l'état ya Kabila douane le plus cher du monde mais makambo wana tu bazolinga bavandisa ngo douane ekokoma kimia wa makambo ekoma kimia ba biloko sezozoma na poto kuna ba système ya koteka mituka na kitia sawa même koteka kutu te mutuka eza nini moyen de transport mais lelo babiso ba gérer comme tozo totambola ba moto parce que l'état moyini ndeko mwaza na poto atiela mutuka ekoma 4000 5000 ya douane de botika ko sambrier. Les paroles s'envolent mais les vidéos restent. Tala batebelende ba vidéo kangi bango lelo. Au finga IDPS, o lakela IDPS mabe mais lelo. Bato na solo kabozonga bato. Bana membre na ngana pesi bino so bambote belé, maman pasteur Titi la source, maman Elisa Munoko bank na sentir maman Elisa Munoko bank, maman Mawete Pedro, maman Magui, moninga ya maman Lili na pesi o bambote belé, maman B, maman na Alison Salon Bercy et pas à Jackson Mangala bambote belé vient nga Claude Ndombasi yo bino boyebika ningi zala karati j'ai comme tox à sentir et puis na pesimbote na zola de la course mokonzi ya bazombo talaka na ma mère chemise donc yokana quoi zola de la course mokonzi ya bazombo bambote na bino bo continuer ko s'abonner bo aimer bo partager ba vidéo mabela dinganga ayayadi tala ndenge ba palangani tala ndenge ba telengani mamba ko yana IDPS exacto boy ba pardon na bino alors to ceux qui sana biso kaka na prière Francis Moulouba cher Niki la mère des garçons Grâce Mutambo la petite aux bleu na pesimbote na bandeko tout bolanda ki ngai to bondela pona mboka na biso po ete sala kitoko nelengi nzambe na likolo nzambe na lola na tiki Congo na maboko na yo moto nyonso tu oyo azali ya lamuka oyo azali ya kamususu to ya FCC oyo alingi acha mboko oyo na ndenge ya mabe na maboko ya bayini kende kofongola libulu ekunda ye amona na te tozanga ta cimetière na ye nzambe na tiki Félix Tshisekedi na maboko na yo batela ye zinga ye na maboko na yo moyini satana mekate bato moya lamuka ba mekate bato lokwa ba papa ngwana ba mekate po ete azala molongi oh nzambe tala na simo pamba makambo ya minini salami ba prisonnier ba bimi jungu kuna kimi ekoti ba voyage azo sala relation mana mezongi na mboka na biso ibongo na nyako ya kotelemela ye sans effet na kombo na yo po ete ozali mokonzi batela po ezala biso fachi na dire cap na ye Vital Kamerhe zinga bango na maboko na yo amen.